réflexion mbote bato balanda biso na réflexion famille réflexion mbote na bino nyonso tout bo s'abonner massivement ezaka nango fele mais nanga kotuna mutuna moko na groupe ya famille réflexion tuna nangeza boye na société tozo vivre lelo papa mama soki lelo mwana na yo ya mobali ayeko loba na oke papa ngai nazaka na ngai PD réaction na yo ekozala nini donc alobi na openza ke papa to mama afandisi bino ba parents ngai na obala na nga mwasi te parce que ngai moko naza mwasi mais mwana mobala lobi ndengwana donc vice versa mwana na bino ya mwasi ayeko loba ke mama omoni ngande nazalaka wa nazaka na nga lele nga penza makamba mibale lobilinge loko tenga na obala moninga na nga mwasi etant que parent etant que ba parent en tant que papa to mama ba parent ga totia o noko to modwa borikola mwana akomina ba age moko penza adulte yeko bisoke ngana zakana muta ba gauche aza PD to aza na elele réaction na bino tant que ba parent ekozala nini mutuna nangeza boye. Alors, tu es biso surtout na société de commune nango sikoyo tozo vivre nango na moment oyo. Papa, mama na ndako, bana. Yo mobali. Soki oyo comprendre que mama bana na yo, to mwasi na yo, o vivre na ndako. Pana ya zaka mwasi na yo, mais quelque part azalaka pe mwasi ya moninga ne mwasi to azaka pe mobali ya moninga ne mwasi. Donc natu nanga donc nalobaka boye yo mobali oyo kokuta mwasi na yo na moninga ne mwasi na mbeti bazo sala bolingo donc azana elele. O comprendre ngo penza ke donc mwasi na ngai to mama bana na ngai nazalaka na ye azalele. Réaction na yo ekozala ndenge nini? Alors mutuna oyo ezayo vice versa yo mwasi oyo comprendre ki papa bana na yo to mobali na yo zakane na ndako mobali no penza mobali na yo o abala yo apesela ba mbongo to apesela ba mbongo te mobali na yo kaka oboza dazo bozo vivre ensemble za dia mobali oyo comprendre ki mobali na yo wana azakane mwasi ya moninga ne mobali to azaka mobali so moninga ne mobali mususu donc azali mutaba gauche donc baba mwa mususu so tozolo bango epesa mwa muke mabe na baba mindelo yo donc azane PD bon to kina ngande bana yo mwasi yo comprendre mobali na yo azaka na ye PD réaction na yo ekozala ndenge nini? Alors bopesa nga ba yano na bino mutu nyonso tu mutuna oyo eza mutuna ya bokoko te eza mutuna ya kinkulu te eza mutuna ya batu ya ba chrétien te eza mutuna moko en général ya mutu nyonso tu oyo moni opesa yano na ye osalanga bien na ba pasteur na ba frère na ba mama na bana na ba papa na ba yaya na ba leki donc monde mobimba oyo moni aya opesa ngai yano na mutuna oyo osalanga bien matondo na bino nyonso tu ya bino moko ndeko fumu tsaku